Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banakino. Ozali ebele ya kolanda KNB News ya mokolo na lelo nazali na sengo ya ko présenter bino ko pesa bino information ya mboka ndenge ni ezali kotambola na mokolo na lelo nazali na sengo ya kokutana bino na banda kuna bino Joël Noël na batunyo soto bazuli libaku ya kolanda KNB News ya mokolo na lelo. Couple présidentiel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba visiter Kibongo Matadi Kibala ndenge bukanaki pe ba assistaki ba famille oyo bazwaki ba problème na mvula oyo enukaki mokolo ya mardi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nasimako wuta na sommet oyo esalamaki na États-Unis oyo ezalaki États-Unis Afrique. Président de la République mokolo ya vendredi akomaki awa na République démocratique du Congo. Kasi mokolo ya samedi lokola papa malamu ya famille ayebi ke problème ekweyaki na libota akitaki ye moko sur le terrain pour na ko se rendre compte ya dégâts oyo mvula ekozaki mokolo ya mardi. Na kokita na ye azwaki ba explication epa ya ministre ya infrastructure après avoir kotala ba dégâts pe kotala musala oyo esalami na agence congolaise ya grands travaux. Chef de l'État apesaki go pona ba grand camion eleka na nzela oyo sinote population lokola ezalaki pénalisé mituka ya biloko oyo eutaka ba Congo moye ekota awa na Kinshasa na capitale ezalaki te. Président de la République apesaki go mituka ekomaki koleka na sima na yango. Chef de l'État asololaki na population oyo bazali victime ya dégâts oyo mvula ekozaki mokolo ya mardi. Perte ya bandaku pe perte ya ba vie ya batu oyo basilaki kokufa. Chef de l'État azwaki explication lokola papa apangusaki maya misu ya mwana mwasi oyo. Mabelo ya bino to ya bino. Alors bon ndeni ba tona bino bozo tika ba ko bango. C'est normal. Boza na kanda ou bien bwana nika. Boende ezalaka mokonzi ya mboka lokola papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kozala pembeni ya population na yo. Boende ezalaka mokonzi ya bongaka boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République kozala pembeni ya population na yo ezali malamu mingi. Tala population ndenge ezali kosepela lokola bamoni papa aye kotala population na ye na pasi oyo ekomeli bango. Boende ezalaka. Oui. Ensemble ya Moïse Katumbi Congrès Salami Bongo lelo avec impact na idéologie esika wapi Moïse Katumbi a annoncé qu'il a la candidat na élection oyo ezali koya ya 2023. Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basali mobange na congrès kuna na Lubumbashi esika wapi esangisi ba membre nyonso tu oyo ya ensemble ba membre oyo basutenaka Moïse Katumbi bango nyonso tu basanganaki kuna pona congrès kosolola na tina ya makambu ya parti na bango na ndenge nini esengeli etambola surtout mingi ezali pona ba élection oyo ezali koya na 2023. Na discours na ye Moïse Katumbi Chapwe annoncé ndenge akozala candidat na 2023 kaka ndenge alobaki na RFI abandeli yango lisusu liboso ya congrès toka Moïse Katumbi ndenge azali koloba na discours na ye. Néanmoins, comme suite à mon interview sur RFI
ka bolobaki ke Moïse Katumbi azali étranger to pe bakoselaka makambo akimaka mboka Moïse Katumbi ye wana alobi akopostile ata kwa zalaki pembeni ya Fachi Beton ata kwa soutenaki Fachi Beton na Union Sacrée kasi Moïse Katumbi alobi azali candidat toki Fachi Beton pa poser candidature na ye mitu ekobeta na 2023 peuple congolais azali kotala pe azali kozimbele ndenge nini makambo oyo ezali koleka. Oui. Naufrage salami na fleuve Congo ba balnière mibale e utaki yumbi kuna na mai ndombe e kotuta na avant na pembeni ya maluku pe batu bazindi biloko bebi kasibila nango e banite ba détail tolanda na reportage ya Jetu Kibala. Likambo ya kokamwa bandeko naufrage et salamaki mukolo ya dimanche le 18 décembre 2022 de balinière et tutani na ndenge ya kosakana te na kati ya fleuve tous les deux balinières et wuti nango yumbi na province ya Mai Ndombe likambo ya pasi pe mawa ba balinière nyonso mibale ezalaki na batu na kati pe na biloko na kati mais nombre ya batu oyo bazindi eyebani te pe nombre ya batu oyo babimi eyebani pe te makambo ya boye ezali malamu te eza mabe makasi Kinshasa eleki partout oui. Beltesco azali koteka bakaye ya ona stilo simba pona kelasi ya bana biseleka kitoko parce que stilo komaka kitoko ezali kaka ya Beltesco. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bande kono so baso ngaba na po baso ngakilasi. Beltesco comme mesano, amé bino bakaye kitoko babengi bakaye ya ou ya Beltesco o ezali bakaye réussite. Bakaye o mwana so akomela ngo akochouer te po ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. O ya magasin na biso ya Beltesco ezana zone na monene, o soma ba stock no so bolingi, o kena ba point de vente nyonso ya l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas à la Kinshasa dans le distributeur, vous sommes bakaye qui toko ezali bakaye ya uya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Population ya Kinshasa ba réagir na ndenge Moïse Katumbi a outi lisu ko confirmer annonce na ye ya candidature na élection ya 2023. Population ya Kinshasa ba réagir boye na micro ya KNB. Moïse Katumbi Chapwe a annoncé qu'il azali candidat na 2023 et Salima Kelele awa na Kinshasa. Population ya Kinshasa ba réagir boye na micro ya KNB. L'annonce ya Moïse Katumbi lokola candidat na 2023
vraiment namoni yango de un an nazoloba boye Moïse assis passant à la déclaration publique que il n'est pas congolais. Kenda Libanda a déclaré identité na que aza zambien ndenge toyebi. Alors azala une chance que ba pesa que place à gouverner province ya Katanga. Alors tango après avoir géré province ya Katanga abimi ate Libanda suite na ba makambo azala kinango contre président oya oti kobima na pouvoir. Alors ozomona Katanga eza ndenge moko na Congo te. Katanga eza une province. Alors Congo ezali tout un pays. Naza contre ye parce que ye moko nde amifundaki déjà ke aza mwana mboka te. Sikoyo tango afundi, je pense que nde nazoloba boye bato oyo balanda ye bayebi likambo wana ke apasa na badéclaration na ye ke aza congolais te, aza étranger. Bon, pour ça nini esali ye ke ye étranger ayo akogouverner na mboko eza ya ye te. Zomona quelque part que il se contredit par ses propres paroles. Bon, Moïse Katumbi po na ngai aza vrai messier wana eza ba propos na ngai. Ça n'engage que moi, aza vrai messier. Si on postuler le rôle congolais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Soit lobby a postuler le rôle congolais, aza na droit postuler, ma belle exacte. Nakenda na Lubumbashi te, mais il semblerait bato yo ba mona ba viva époque na ye qui a géré qui bien, a géré Lubumbashi bien, ndenge to bandoko yoka. Ndenge bato bango ko apprécier jusque là ezala ba oyo ba lobaki ke ye aza étranger ba memela biso ba preuve te ba preuve mona na raté ke Moïse Katumbi abotamaki na place boye papa na ye yo entel maman na ye yo entel baza ba étranger nanu to mona ba preuve wana te mais po na ngai étranger ou pas étranger pour ça ngai eza muto oyo akopesa congolais maya komela azala étranger te mais apesa congolais sourire. Problème eza étranger te, problème eza congolais azozela sourire na bakambi na ye amona ke bakambi na ye bapesi ye nzela koleka malamu bapesi ye maya komela bapesi ye mwa courant lutiliki oyo tobengaka bapesi ye mwa salaire ya malamu même si aza étranger mpo na ngai eza problème te. Bon mundine nga pena na kovote Moïse Katumbi te o Moïse Katumbi bakotiseli biso barwandais ebele ya na mboka oyo association na Kabila association na Kabila na Kisasa tokovote Kabila tokovote na Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi est égal à Kabila bon bakotiseli biso barwandais na kovote ete ata ndenge nini ata pesinga nini na kovote ete ana Kisasa pe osa vote pour un biso nde la bongo vita imana tolingaka ete Moïse Katumbi sikoto ko vote pour ani soto teli bien bel akokotela biso ba Rwandais bakota na baza la feve na mboka na biso so ya Algeria katanga capitale te aza étranger aza congolais te mutanyoko minonga mikabela tiele barrage kuna aya te lelo Félix abengisi abalukila Félix akomo finga Félix doko vote ete na Kisasa biso doka na ye ka mongoloko ya mutu asala campagne na ye photo beta ye tolingi ete toboyi ye. Ezali opinion ya mutu na mutu apesi avi na ye po azali peuple congolais azali ko soutenir mboka na ye asupportera mboka na ye na ndenge amoneli na 2023 nde tokoyeba soki nini ekoleka na République démocratique du Congo. Oui, caméra ya KNB ekitaki na grand marché pona kolandela ndenge nini ba kinoa to pe population bazali ko préparer ba festivité ya fin de l'année. Toyebaka luyalu ezalaka makasi na ba période oyo ya ba festivité awa totikali kaka na mikolo ya kotanga ya pamba po 2022 etika biso kasi caméra ya KNB ekitaki na grand marché
pona kolandela ndenge nini makambo ezali koleka kuna marché ezali kosalama ndenge nini pona ba festivité oyo ya fin de l'année. Kasi ya pasi pe ya mawe ezali ba vendeur to pe ba vendeuse oyo batekaka na grand marché baleli na micro ya KNB yoka ndenge balobi. Fin du monde nde yango depuis to banda koteka ti lelo donc nde biso toyebi ba décembre nde ezalaka oyo vraiment passe to bameka peut-être basali bakangi vice bameka mwa kodesere moke ya poto vivre parce que so boyete donc 2 ans après ezali déjà ebele bato bakanda okufa mpinaka moto avandi akufa na ye parce que vie ya malamu tovivre esu eza te donc eloko eza te vente eza te mbongo ezoza mpe na circulation mpe eza te donc tozomona pasi donc souffrance ya makasi depuis dollar nde ezalaka na oka yango wana ezalaka bongo donc to esu na maloba esu na dollar te donc tosepelaka na bakonzi baye bakobongisela biso makambo na biso mpo tozala bien na mboka oyo. Bon, vente ezodépendre ya baarticle na baarticle en plus na emplacement ya marché biso lokwa toza koto ya kasai oyo kasai eza yakadini nzela eza te mituka ezokota mpenza te ezosuka retard nde omoni calme boye yakadini polele oteka mpenza eza te bamosusu bazoteka bamosusu bazoseprendreke baoteka te toyebi koza te bon e biso moko nanu kaka na rien na biso oyo bona no mpenza antuka kosali faillite makasi biloko ekomi cher banda nzela ya bakongo ekatani fufu ezalaka 1000 fo ekomi 2000 lupiko makala ezalaka 5 ekomi 1000 francs biloko nyonso cher bona ne oyo eza na crise makasi eza mwa ebandela mwasi kovanzi ekende mwa mpe na ngula nzambe na titokoma tina fe ya mwa mambo eta mwana ngo bati ekende nango malemale mpe natokomi na wa te toyebika esimba bapo ezokende nango mpela bien gouvernement tala likambo oyo ya population ndenge bazali kolela balobi bamisusu bazali koteka misusu bazali koteka te mbongo ezali komonana te place ekei mpe eyebani te population eza na pasi toyebi te ba festivité oyo soki peuple congolais akofete yango ndenge nini na ndenge bamama balobeli ezali pasi pe mawa boye eza malamu te pona population ya République démocratique du Congo. Ba obseki ya mamu national Tchala Mwana ezali koleka bongo na maisha park avec impact na idéologie esika wapi ba activité ya lolenge na lolenge ezali kosala makuna sauf imprévu corps ekoki kobima le 23 décembre oyo. Artiste musicien Elisabeth Tchala Mwana atika kibiso uta mokolo le 12 décembre 2022 awa na Kinshasa matanga ezali kosalema ezalaki bongo na kati ya ndaku na ye kasi esengeli toyeba kobanda mokolo ya lelo 19 décembre 2022 ba matanga ekobanda kosalema awa na Maisha Park esika wapi ezali sélectionné pe ezali décoré na ndenge ya matanga ezalaka kasi na ndenge ya artiste mamu national Tchala Mwana la reine de Mutwashi ekosalama avec impact na idéologie ba orchestre ekobanda kobeta awa kino mokolo oyo sorti ya corps ya mama Tchala Mwana matanga ezali kosalema awa lie oyo eponami ezali esika oyo azwaka ide ya kosangisa ba artiste nyonso tu congolais tango conflit ezalaka makasi na 2005 mamu Tchala Mwana nde azwaka ide ya kosangisa ba artiste nyonso tu congolais esika wapi bazalaki kosolola ba problème na bango pe bazalaki komipesa ba solution kaka bango na bango awa na Maisha Park nde yango esali ete esika oyo ezala sélectionné pona ba obsèque ya mama Tchala Mwana. Tika ete molimo ya la reine de Mutwashi mamu national Tchala Mwana epema na kimia. CHAN 2023, liste ya ba joueurs ezali déjà publié. Coach Otis Ngoma a publié liste ya 39 joueurs oyo bazali sélectionné oyo ba kobeta ba match oyo ya CHAN oyo ezali kobeta na Niger kuna na 2023.
CHAN 2023, liste ebimi a présélectionné 39 joueurs avec impact na idéologie. Coach Otis Ngoma nde abimisi liste oyo ya ba présélectionné pour na ba match oyo kobetama ya CHAN 2023. Gauche avec Maxi Moukia qui revient sur Boka qui va soulever. Ah, il joue bien. Il faut arriver. Attention, Guillaume, sur ses centres. Voilà, c'est bien joué. C'est une très belle combinaison. Kasi comme d'habitude na liste yango, ba joueur bazali sélectionné mingi ezali ya Vita Club pe ya Mazembe. Moi muke ya Daring Club Motema Pembe. Kasi comme d'habitude bango barata jamais ezali bongo Jean-Marc Makusu di Mundele ezali bongo Isama Peko bango barata jamais bazanga kate na ba liste nyonso to pe na ba sélection nyonso tu biso population tozali kozela kaka victoire pour na équipe oyo ya Léopard na CHAN oyo ekobeta makuna na Algérie et kozala avec impact na idéologie ba Léopard ya République démocratique du Congo ba kopesa biso victoire tozali na confiance ya staff technique pe ya ba joueur oyo bazali sélectionné ba kopesa esengo na République démocratique du Congo. Oui. Jamais rata comme d'habitude awa TikTok ya lelo to préparer les bino yango yo bolanda pe bosekate. Bonjour à tous, particulièrement la bande de Konanga congolais. Dans sa vidéo au Ponano, non mi tout na makambe belé et puis ça fait mal. J'aimerais d'abord premièrement savoir pour ni bino bande konabiso botika na mboka, bo comment ko traiter biso bande konabino ba congolais lokola étranger biso otobima mo libanda, bato a diaspora. Pona nini na désolé premièrement ezana bane belé à poto o liboso banda ya ko sabino ki poto za paradis que poto ezaboé c'est faux to luta kaloko abino to za peut-être na moi avancé à social na moi hôpital donc santé le reste au mundela zo pesa on à gauche azo zo on à droite non rien d'abord ko dénoncer ba comportement na bino ya bizarre ngana jeune entrepreneuse nazana moi salon nga de beauté na Kinshasa Nazwa mbongo na pesa tantine nga mobo et $590 pour ça nga ba meuble pour le salon nga. Na minute na beta bino liso ça fait 3 mois yango yo na koma ko swana na koma ko lobela tantine nga na mabe pour na mbongo nga. Akoma zong sila nga ndambu. Nga jeni na tinelo mbongo na kina €590 na tielio na agence aux huit kuna. Ça nga ba meuble nga be explication. Na yo comprendre kazwa mbongo na lia pesa na menuisier. Mais ce qu'on a tout na bino. Tibo lia ka mbongo ba projet en qualité de quoi? Proposer belé bobo misina bande kona bino abati na bino mbongo somela mutu terrain landela ba démarche zongisa boybo sala kate mais putain bomo na masola Paul ya Mathias Pogba bino bo fungola ba miso alors que boze belé bo ba Mathias Pogba ba via bande kona bino na poto awa bande kona bino bima ko luka bozo enfoncer bango mais bino pe bato liboso tala bana poto musu ba kenda ba sala elo te biso batoza ko sala elo la mboka kuna bo traiter biso ndenge nini bozo traiter biso ndenge nini entre l'état ndenge facilita biso makamute na bino moko lisusu bande kona biso bo mitema mabe je suis désolé okoya kozwa muta selo musala boye carreleur au peintre au boye place musala na ba $20 combien muta diaspora 50 yoza muta boye 100 biloko nyonso bo doubler ko matsa ba prime toza bande kona bino tango botala poso bozo mona ngo couleur nini. Franchement, c'est méchant. Et puis, quand on a bokenda l'église, moi, na maman na yo moko zoli mbongo na nko, ozo kosa, ozo china, eko dégrainer bambongo na e. Pourquoi vos abongo, hein? L'église est tondi na Congo, ko leka ba habitation, nombre abatu, koute comme ko diminuer ba église ko bota. Mais bon, changer te. Pour na nini. En tout cas, maman ginga na otia photo na ko afficher na internet, toi maman mabe, na ko afficher même temps aussi sambo na okotika la afficher pour na côté ya batu. Na kinbo se méfier za la maman na yo, tante na yo, oncle na yo, propre papa na yo batu ba comment na biso. Bozaki bele ya kolanda KNB news ya mokolo na lelo na banda kutope na ba bureau na bino sika wapi bozwi libaku ya kolanda KNB news ya mokolo na lelo ngai nazalaki na sengo ya ko présenter bino yango avec impact na idéologie tika ete kimia na nkolo Yesu ezala na mabota na bino mikolo nyonso seko na seko amen. Magazine
biso magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino